Ma mission TV, le miroir du monde. La population est à se plaindre. Et puis, ils se plaindre. Na kombo ya mokonzi moko azwaki décision wana te. Eza ko se plaindre na kombo ba kondi nyonso. Alors bosala quelque chose. Ma mission TV, le miroir du monde. Au Montforti, c'est Likia. Au Montforti, c'est Likia. Salut à vous tous fidèles de AM TV, Bibi Kapinga au micro de Kinshasa Analyse. L'actualité oblige Bibi Kapinga de vous annoncer tout ce qui se passe actuellement à Kinshasa. Et bateau de partout. On a voulu prendre un intervenant sur le plateau, mais ça et se permettre dans son rôle au Babongo, donc à répondre. Pourquoi? Parce qu'on devait débattre sur le sujet. Il y a transport et mati na Kinshasa et bandeko balanzi bateau de partout. Nazo lingana loba no bandana na wana andoro ya wana problème pour na vote pour na diaspora, donc ba congolais nyonso oyoyo bazala na libanda les congolais diaspora nyonso baza bakoza na problème en fait pour na vote. Alors il faut qu'il soit invité na biso azumwa koko son roloba pour que aya to débattre à sujet wana. Alors ngana olingana na loba na likambo o ya transport tomoni e banda kino na ba mikanda ya ba mituka. Tous un problème qu'en fait ba condition ba Hollanda biso ba meka ko sunga biso mukie. Pourquoi? Parce que tous onyo kama parce que ozomona er bazona ndela makambo ya document tellement que agression ezo za la mingi, intimidation ezo za la mingi na ba chauffeur wana taximen na ba chauffeur wana ya transport ezo ko rendre biso vie dure pour na biso bato tous na mituka te. Ce qui te lobito kende na niveau na ndenge bandeko babandeko se plaindre déjà pour na mikanda ozomona ke mutu ceux qui aza déjà na mukanda ta zolo baki awibimate. Mais ce qui te lobito tala par rapport ya mituka oyo l'état tient à disposition à population ezo kozala insuffisant pour na biso banto totambola na makolo. Alors ce tobito kende na niveau à tracasserie, agressivité, agression, où est-ce que c'est passé entre la police na chauffeur taximen, ça fait très mal. Au monde ndeko mobali, il y a chauffeur pour na mikanda motuka, au moni chauffeur ba kitisiye na mutuka et puis roulage yemoko à 8 places il y a chauffeur bon toyebité. Nga musala moko na tangela ils ont un commercial informatique na ba formation au nazo journalisme pour nous représenter bino gone nazo présenter musalo eza au-delà nanga en fait faut na luka bato yo baza vraiment habilité pour na koyebisa biso est-ce que ça na code moro quelque part o elobaka que ceux qui chauffeur aboyi ko kitana mutuka roulage faux à remplacer na volant yemoko akumba ngwa kende nango ti na bureau na bango question mark. Est-ce que ça na code moro quelque part ou ezolobake soki roulage akutani na chauffeur azana infraction na ba client na kati ya mutuka azwa yemoko volant amemi milimo ya batu wana nyonso pesa na kati question mark nini ezosala ke ba roulage na biso ba se comporter ndengwana. Est-ce que ezalaka pona soki chauffeur atie mutu makasi? Est-ce que ezalaka soki chauffeur aboyi ko kitato aboyi ko céder volant toyebite. Bon, ce qu'on dit, on chauffeur autocoutani na agression à l'élo. Pendant que tous qui ne peut pas la reportage, il y a makamba transport au bateau, il y a makamba mituka. Na ba image ba elibiso. Siko total un peu ndenge bande kona biso ba roulage. Basa ko agresser un chauffeur taximen na katia mutuka na bango ba roulage pe en public. À la portée de tous. Donc en dehors il y a bateau yo filmer, to en dehors il y a biso bateau to sali reportage oyo pour na ko dévoiler na ba konzi mboka makambeza koleka na kata mboka o biso nyonso to vandi toza ba congolais.
ce qui problème ezali, est-ce qu'on doit les traiter de cette manière? Vraiment, binomoro botanana, homo forti s'il te plaît. Et des bisons ont illustré, ndengenini, roulage, bazako, maltraité en fait chauffeur oyo. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait de si spécial pour que, bakomana eti na niveau oyo. Est-ce que baby c'est que papa démarre moutuka, mais ma client qui n'est pas poste à boyaki? Alors, moi pas en fait par rapport déjà à un moment où sur le hôtel, na image à moi qui va rouler, j'ai constaté que caméra comme un kozo bango, ba comme un kotombokati même ba comme ko bamba bilo ko na caméra wana. Alors, il faut tout le monde a bilo ko boye to zo kango na caméra pour que to dénoncer caméra besoin de kanambo kana biso. Nyo seze malamu te photo dénoncer. Oh nyo seze malamu photo mekato lobelango na bo pete nyonso na esengo nyonso. Pourquoi? Parce que eza na intérêt ya congolais nyonso. Je vais vous laisser suivre en fait ces images. Bota la binomoko bandeko. Nenge roulage oyo. Ba roulage mon côté mais ba roulage. Bazo maltraité papa ya bana oyo. Ame atiki bana na yeso ki mi bale mi sa tupe to yebite. Aye na tonga lobi ake musala. Akutani na mutuka ba roulage oyo ya surveillance. Et bota la makamuni ni bazo sala roulage, bazo sala chauffeur wana papa mukolo. Donc un monsieur en fait qui a aussi sa famille, qui a aussi ses enfants. Atiki li bota na ye ko lukambongo, mais bota la réaction ya population et pardon ya baroulage na biso à travers chauffeur wana na kata mutuka na bango et on va revenir. Et voilà, vous venez donc là de suivre. Donc Likolo Bake na kati mboka oyo toza na bakonzi o baza ko gérer biso. Même na la police bakonzi bazali. Oyo bako sunga biso même na mituna o toza nango. Ba répondre biso et ko sala biso pe kitoko makasi. Pour que population ait éclaircissement neti biso boye neti nga na yebi makambu ya ba roulage te na yebi ba code na bango nyonso te na milobela ke non soki lobi kuna na moni roulage bakangi chauffeur roulage à mati na volant bazui ba remplacer roulage yemoko azokumba amemi na ba client nyonso baza na kati wana na se déranger lisusu te. Na ba te eloko ko informer ba kondi ezate na kati makambo wana eloko ko informer ba kondi ezate. Pourquoi? Parce que ezanango déjà na code moro quelque part où elobela kayango au mona ke to ko se comprendre directement. Alors son habito kene na niveau ya toke na niveau ya makambo ya vote to moni ndeko Corneille Nanga aza côté le mila makambo ya vote ya ba congolais nyonso baza na diaspora. Alors, bande konabiso o bazana diaspora, ngala lingaki na zola bino muto aza habilité pour que to débattre na ye sujet wana ya ba congolais nyonso bazana diaspora, le pourquoi vote pour na bango ekozala te. Ngamoko na rozala na makasi mingi te tant mususu ba argument mingi te ya kopesa bino. Mais na bi ke bisika nyonso bozwa mi tant mususu bozangi déjà kimia. Bozangi déjà kimia, bokomi ko se poser déjà ba question et je ne sais pas est-ce parce que bozwa ki ba carte na binote na seni question mark. Alors bandeko nyonso peut-être bozape na étranger, boko rendre un peu service et bobengi na numéro wana to meka non ko solo la muke to meka ko entretenir déjà sujet ango ensemble na bino pour er muto yo aza habilité akoya na plateau na biso pour que to solo la naye nazala na mituna misusu à travers bino. En fait envoyez-moi vos questions, c'est très important parce que je prépare une émission spéciale en fait avec une personne habilitée invitée dans la wana. Alors envoyez-moi vos messages, écrivez-moi de tout cœur vos questions très importantes pour moi. Alors non linga bandeko boza libanda bo sunganga na mituna na bino par rapport il y a problème il y a vote. Et que ça là bien makasi na mona ke bo participer et to meki ko tombola na likambo wana parce que ndenge nini na Kinshasa a batu ba voter mais na Goma batu ba voter te. Ndenge nini na Kinshasa batu ba voter mais na extérieur batu ba voter te. Ça le roi batu ba voter na Kinshasa mais na province ba boy vote.
Alors ensemble na bino de toko débattre sujet wana, toko tia makambu na mesa et puis toko trouver clair na situation wana. Alors toko luka tant mususu pe lobby ou après lobby toko en dehors banaliste toko luka ndeko moko na seni oyo pas habilité à expliquer biso le pourquoi parce que jusque là ce n'est pas clair. Et je dirais merci à toutes les personnes on est qui information il y a lelo pour nabino na ela kibino et ceux qui n'ont pas bâtissé le comment que ça concernant le transport na mapa bandeko botelé mara oh non tolingité par rapport ya nani ya makambo ya nani bozo telemela biso kaka pona makambo ya élection bo sunga biso pe bo sunga biso ceux qui n'ont pas bikota na kati parce que ngape je fais partie ya bato bazo tambola makolo lokola ngape na otambola makolo lokola bandeko wana na yebi pasi wana ndenge nini eza kozwama transport et le moins à 500 francs et matin à 200 francs de plus. Presque la moitié ya ndenge transport ezalaki. Mutu moko tazolobela. Mutu moko ta telemi. Boza wapi Congo boza wapi. Bandeko bolobela rabiso bandeko botelemaka même na internet au monde rabino ndeko Daniel Safu, ndeko Mike Mukebai, ndeko Jacques Ndala. Botelemaka makambo nyonso pona concernant makambo à vote. Tous allons d'accord na bino. Mais concernant makambo transport et matin à presque la moitié, 700 francs. Donc 200 francs de plus. Boza wapi. Tozo yo kata esika moko te bozo lobela. Tracasserie ya ba chauffeur oyo eza kotambola matin, midi, soir. Donc ezo dépendre quand esika ba kokutana na chauffeur ango mbala moko babandi ko tracasserie bandi. Tracasserie oyo ezo sala me commissaire transport passi. Okolo mwa distance ya place Toza. Ti tant so tambol so ki combien de mètres. Pona ozo transport na yo normal. Pourquoi? Parce que ba chauffeur ba comme ko balukela côté kuna. Boza wapi bandeko pona to loba. Qu'est-ce que vous attendez pour dénoncer? Qu'est-ce que vous attendez pour mobiliser la population pour marcher? Aujourd'hui, on a vu les étudiants en train de marcher, de faire une marche. Il y a côté les méla, augmentation et un transport. Pourquoi seulement les étudiants doivent le faire? Pour nani ni karabe étudiant faut basa lango. Alors ndeko nyonso oyo batele makabalo baka pona Congo boza wapi? Est-ce que boza li banda mboka to boza na kati ya Congo? Wana eza motuna o population nyonso telemaki e yaki côté na bureau ma mission TV pona kotuna biso soki tokokaki kolobela. To laksi bango ke biso tozala na biso au milieu du village. Tolobela kanyonso, voilà pourquoi to telemaki pe lelo pour que toloba. Bandeko transport et mati eza na avantage ya congolais mon côté par rapport ya budget déjà au totambola kana na ba poche congolais mon côté azana sengo ya komona transport ndenge et mati ndengwana ba konzi bazolanda biso de partout toyebi ke lelo mutu nyonso akomana YouTube na kati ya téléphone na kati ya tablette na kati ya bureau s'il vous plaît depuis quelque part vous m'avez suivi la population eza ko se plaindre et puis eza ko se plaindre na kombo ya mokondi moko o azwa ki décision wana te eza ko se plaindre na kombo ba kondi nyonso alors bosala quelque chose. Merci beaucoup. Au Montforti c'est lui qui a. Au Montforti c'est lui qui a. Ma mission TV, le miroir du monde.